Vraiment, nini ya koluka mbongo, tomonaki mama Jocelyne ngati ndenge apesi batuku ya koluka mbongo. Bolanda ye maloba oyo na micro ya Lingala News. Babina sali pour Lingala News tanga masolo boucle. Moi ça m'a aidé à kati ba faire eza nango koluka luka. Eza nango te ki o talent non. Et bota mana moto te. Courage na onde oko ça va faire news na kati ya mokilasi. Ngai na tombo amaka mama na nga butinga ala ko tekisa ngandunda na ja 16 ans. Mama na nga so ake koteka ndunda lera mobutu ala ka fitra o e koma garde civil. Mama na nga meminga to koteka ndunda. Mama na nga meminga na ponga biawa to koteka ndunda. To koteka ndunda ba 5h du matin camion za ko zo biso na njili ya ndeke. Nazo koteka ndunda na mama na nga. Na ke bilanga obilo le obenga se koma biso benga le balari na mama nanga ifungula nga maele tu vois aki ma classe na la mama nanga na nzela mombongo nde na ye komona ke mombongo pona nga eza très important pose ata na $100 soki mwasi oza maele motu penze salaka atote ki makala okoma mwasi ya mbongo oza nde na volonté ozala honnête ozala puissant makasi capable bolingo ezala ozala kana mbongo Babina sali pour Lingala News tanga masolo boucle.